KMC na sali na yoko banzembo haleluya osana na kinoko misala te mukoloka bomengo ata akozwa na kokoma lokola bango oh otelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso les siko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress sur télévision, chaîne actualité, la grande dame. Maman Koutouna Dinele, c'est Oya Manyola Moulaï Topé Namozindo. Autre m'a dit la boisse de la presse, comme on est venu pour ça, moi, laï. Bon, continue toujours pour s'abonner à Ekosalanga vraiment grande dame. Au chaîne Nangamoko, la patronne. Donc, il y a Maman Koutouna Dinele, c'est abonnez-vous massivement na Anti-Stress sur télévision. Vous en avez les camarades. Je suis pas seule. Je suis avec Mosa Koliboika. Atoko Betaka Masula, ma couple quoi. Atoko Magnola, na mola etope na mozindo, ma emaso, ma les camarades la vie à couple. Pourquoi ma divorce? Pourquoi? Ma bala kalibande ko ume na sika lelo et ume la raté pour na nini donc. Et on est au Colombie. Merci beaucoup à Montréal. Adida. Taille S. Mais quand même peu ça va invité spécial nanga Mosa Koliboika. Bonjour. Bonjour maman Dali c'est journaliste Angela Lino moi je appelle ça judité à ça qui doit la réussir chaque fois matin midi soir malo bébé bonjour soka yo les ara juste ba vexer miki pour na ba maman voilà salam pour la bien voilà merci beaucoup bonne santé papa maramoté le kandé j'espère santé au monara déjà na za kimia na kitoko na santé Michael Jackson té parce que la santé nous en ba plus ngolo voilà tout le monde mon solo ya ba couple quoi veut dire ndenge ba couple ko kendaka moko c'est mon numéro mona te que mabala lelo za ndenge kala te ba divorce moko c'est moninga pourquoi ba cause ba divorce anola. En tout cas, merci. Avant de commencer, la petite mbote na Montréal, Adida, taille S, donc, maman Nadine laissé, les gens doivent comprendre certaines choses. Moi, le lorsque ma balle c'est parce que nous partons très tôt dans le mariage. Tu as bien noté c'est quoi le mariage et pourquoi on se marie. Donc, tu as on dirait par sentiment. La vie n'a pas mon na Bali. Maintenant, quand les gens qui passent au monde à marier à Bali, tu as le beaucoup de photo. Ah. Oui. Mais les lundis, comme ils sont à Bali, toi, tu as le beaucoup de photo. Tu as ton PC mbote. Ya papi, bonjour. Ah, bonjour, ya, comment ça va? La ligne à l'IA, c'est mon n'a pas mon arrêt cassé. À Bali. Or, il oublie qu'il a eu engagement de toute sa vie a commis esclave de mariage. A commis, il n'a pas commis esclave, il a commis esclave. La biche mi balé, mon toco, qui ça, il a la volonté, il faut tout solaire avant que tout ça nous. Tout ça là. Très bien. Mais les autres, balani, tout sololité, tout bon, c'était alors. Mon colon sous au coup, t'en as un bébé, tout souka. Tout souka, on reçoit, on a ma coffee, na nini, peine au Tanzanie. Et puis là, comme ça, causé tort les animaux. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aujourd'hui. Abanda comme son angaïti. Elle est dans les 12 ou 15. Quand on commence, on a même si on a bongo, on a répété, limona. Coïncidence, c'est qu'on s'est rappelé que le colloque on a été au balani. Après quand mariage on a ex-moi bakutene avant d'ici la semaine. Donc on a eu le calamon bon, eh mais fidèle, la monnaie là-bas, bonne. Mais or, certainement, en réalité, c'est pas l'infidélité aussi. C'est juste qu'à moi, c'est pas tel, pour nous avoir une bonne relation, tout comme bon. Tukutani na ye brusquement avant de signer de solo li partager moi vers mais le rôle nga mobile déjà va penser ma désagréable bakanda moko boyezaka na mutu na éviter que dans le mariage il faut attendre à la meilleure pour le kokutana moi sina ex moi ça kokutana na ex à gérer yango aye à se présenter ou soit nga na présenter et pas moi sur na belle que c'est mon ex c'est mon ami tout ça va bisoner tout solo ah OK so biloko wana ezozanga biso pe dans le couple ya moni na koko mona mana di na mutu mo boye ona yebaka na ndenge mo yena na di ako mama kofinga kofinga na finga na balabala ona bongisa image na seni c'est ici l'image yo polinga bongo to kosonisa par là ngande ce qu'on a vu yo okomana erreur wala to faute on a robima moi si impoli afinga mobile na balabala une fois biloko wa toza nango omona ki na kati ya mabala na biso na kati ya bakoko na biso ba infidélité wana esani ezala te soki toza ba compréhension na sens ya compréhension donc omona ki ba infidélité ezala te
et puis la séparation pe le divorce ils ont mis. Très bien, merci beaucoup Romanyola Kitoko. Sika pesa toli ba yike ba Rolanda yo elengi mwasi mo babali mais ako se comparer na mobali na ye. Abiki yo bima o laksanga ke yo nde ba olinga nga pe na olanso ke ngape balinga nga. Oyeba lelo abeti tembe na mobali. Mekana no Romanyola. Est-ce que makambo wana esengena bango ke na possibilité wala tote? En tout cas, dans le barba fille bazaka na ba comportement wana, vous devez cesser à cela. Très bien. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, autour le monde mobile moroté azana mwasi mo eza pasi. Pe ezala pasi. Ceux qui ba ozala na histoire na Bible ba koleka 10. Savez-vous pourquoi? Parce que mobali azali docteur. Docteur a recevra plusieurs malades pour le retraiter. Alors, moi si nenga zawana, asa lokwa misu ya docteur. Ezomona ebele ezokanga sentiment na ye aosuka ye moko na ba émotion esuka ye moko abo opesa ko infecter nzoto pe misa bilo muso mabe. So rôle au moins ça va permettre le mobile. Au moins le mobile na mabe na bambeba ko ba te ke otie. Très bien. Comprendre? Parce que muto memarazi mes amours aussi. Et puis muto za rapporter ça ma casse d'infection dans l'amour c'est la femme. Muto za trop exposé à l'infection c'est la femme, c'est pas nous les hommes. Surtout que le bateau tché, les gens ont ma vie na yo nambu yo moko sans les savoir le couleur ya kanda na zua et boti n. Parce que comme le niveau de tché on est comme un n. Au moins ça les capte encore. Mais yeba le mo boy. Maman a dit. Manyola papa. Na kishasa lelo, tona mokila lelo. Soko lo dit oluka un homme fidèle au tika la romona et mais soko lo dit que oluka un homme responsable, capable de gérer son foyer. Mais pour le roman un homme fidèle, maman n'a autant de mots qui m'ont montré le monde. Ah bon? Ata basala nzambe un homme fidèle à rater. Mais mon seul nzambe a divorcé, est-ce qu'il est toujours fidèle? Qu'a dit la Bible dans la loi lévitique? Mon que mobali tout ce qu'a moi signé, il est censé donc tika la bonga bala lisusu. Mais le ba passer nzambe va créer un divorce mais va bala lisusu. Est-ce que ça a permis basala nzambe va divorcer? Parce que est-ce que Bible permet de divorce dans ma bala? Et c'est bon. Bible permettre biso de se séparer ceux qui ont simbaté tous autres tamboula. Voilà les étapes qui m'account. Mais tant que yo linga zo quelle étape à mariage pour le baka, on est unis pour la vie, rien que la mort nous sépare. Donc c'est que deux engagements de kabonati liwa. Parce que basala nzambe ba kabona basi liwa continuer. C'est que de respecter mon nzambe, c'est bref to bouki mon nzambe. Donc d'office on est des impédits tout tambouli bien. Très bien, merci beaucoup Romanyola Kitoko. Ce qu'a fait Roba Tibaou, Balou Basala Tibaou, Tibindi wana, ce qui moi c'est Akeya Mekiboe, Akanga Mitopa Kufu. Est-ce que les Arakindoki, tous les allés dans ma commune, pas biblique? Bon, Tibaou, Toba Tibindi, ce sont des choses dans la Bible, dans l'ancienne époque. Les gens qui sont qui moi aussi à commettre adultère, à lapider, ceux qui va gagner, on va bomber. Alors, chez nous, les humains, les gens de ce monde, moi, si à commettre ma bémol, qu'il est mon attaque à ça, sans défaut, sans tâche, moi, c'est un ma bé. Donc, on a une politique d'élimination pour la femme. Ah, ok. Mais or, la vraie politique pour la femme, c'est ça. L'homme se met beau, ça n'a pas son ligne, moi, si, amelayo. Moi, c'est comme idole, là, comme fan. Très bien. De bon vent à l'aise. Parce que, bino, si soro lingi, ça va pas si protection. Attaque aux armes, attaque aux au lingaïka. Voilà un solo. Pour de la beja, alinga Antonio pour nous suiter. Rose, alinga Jack pour nous suiter. Très bien. Mais Andimaki, bakufa na yene bali. Andimaki ba chola na yene océan. Et puis Jack akufa pour na bolingo. Antonio a tombé ma peu pour na bolingo. Donc bolingo entre la femme et l'homme, le vrai amour c'est la femme. Lisa pe alinga qui prince à New York pour na bolingo. Ah ouais, Lisa pas alinga dit merci pour le bon côté. Voilà. Quand alinga qui travailleur na bango. Très bien. Nettoyeur. Tant ayi ko yeba ki la prince. Parce que abombela nga. Très bien. Toute vérité aussi n'est pas bonne à dire. Le vrai amour c'est la femme. Moi je serai lingio à ça fait mon beauté très bien. Je commence moi c'est lingio personne a fan nanga. Personne a kufanga mabe atana sali ebo après ça enquêter. Moi ba fan nanga. Yemo fala yemba ba fan obi basi combien ka bwana bango pas comme nana.
donc fana ya mutu azalaka te ezaki soki mutu alingi yo yo mpe lingai soki mutu amipesi yo mpe mipesa na ye po soki azalaki mabe bolingo bokóma na intimité te to bokomi na intimité seke mwasi aza malamu loko aza malamu seke vanda na ye na kati soki okozala toujours na tricherie mpo mobali azanga na tricherie te nde balobaka na classe étudier pour comprendre tricher pour réussir wana eza domaine ya mobali mobali kende tricher libanda tricher asolo alingaka ni prof akanga ye ni élève oyo azotricher réponse epani asani akanga ye mais soki yoko molinga mwasi namonaka buso bano bandeko mwasi omonaka buso bano là c'est de se faire humilier ils ont besoin de parce qu'on a droit à la paix 7 femmes 8 femmes 10 femmes chez le musulman ça se fait chez le balouba aussi ça se fait parce que batuba na maina makilande mon abi na biso tout n'est permis mais tout n'est pas utile à quoi à faire so mono ko gérer basi ni balete ko cho mo kimete tika na yo ko molingo za le roi bale so bobe ta date ko zeba cho match de pas pour ça finga ka ba joueur devant na grado finga joueur ah mboka ni mbala rumbala tout ce qu'on a pour tout finga ba joueur. C'est ça, moi, le vrai sens de bolingo. Si tu ne sauras pas supporter l'amour, si tu ne sauras pas mettre ta femme à l'aise dans la maison, ce qui veut dire au bas la tête. Très bien, merci beaucoup, Romanola Kitoko, comme ça, si kamotuna moko, oye banana mwasi, tu veux na bosangisi nzoto avant mariage, na bibi de toka bote ya biso ba kezaka ekobo. Mais to mo ba sala nzambe belé toke na ngamba pa so walesa, atemisa ki mondimi mo netonga koloba ete prophétesse na mosala na ba basangani basali ekobo. Sika ayebi nzoto ya mwasi avant mariage. Na bibi bote ya biso ko meka ko sangana nzoto na motote avant libala, ezaka ekobo. Manyola. Maman Nadine Elesi, ouais, ça biloko ya ancien temps, bah série ya kala hein. Quand on a le Nouveau Testament, on a la Nouvelle Alliance, na Ancienne Alliance. Ce sont des choses, il y a Ancienne Alliance, bah loi aux hommes on peut ça peuple tuif. Peuple Lévi, bah na biso peuple Lévi. Ben instruction, c'est ça. Mais ces instructions là na terre grâce, l'instruction peut ça ni. Je suis écoué na. Vous comprenez? Alors, toutes ces instructions-là, les ensembles appellent ces instructions, mais dans mon kilakilelo, tout mon côté, à la carte instructions, on a respecté moi ça. L'ancienne alliance, c'est pas pour ça. Mais la nouvelle alliance, tout mon côté, ça y est passé à Walesa, ils ont passé à Kizamina, ils ont passé à Golden Point, ils ont passé à tout, Nangamoko, vous respectez moi. Il y a des combien de bases qui sont tirées avant tout mal là-bas. Est-ce que basi wana to diverger pas tout mal biso ba peuple levi ya solo te ya peuple l'idée biso to diverger basi combien est-ce que basi to diverger tout cela on va dot moi poto ça bien na bosala no bikobo bosala no ba bikobo bino ba pasteur bo ambuya na ba biso tout homme est impudique tout homme est impudique yo ati nzamba sala yelo ko vanda jouer hein yo spécial soda mundu ki na est na goma azomona rebelle yo maboko pamba ko tirete. Mais Erosa makasi na ndenge malamu kasi na tuni yo na ndenge libala na tuni tangela nga passer oyebi ke avant ko ma passer atira libanda tabeta kufa te on ayeba kati na monde kizami na beta kufa ba nema banani to beta kufa to bazaki ba jeune mise mo imbabi tango ya bomona na banzaka mingi mingi na kodbala mobale mbongo ye kitoko zokana mikosaki o bulo kuta mobale za fidèle zoko mikosi. Le vrai fidèle, c'est Jésus-Christ. Le vrai fidèle, c'est Dieu. Donc, le vrai fidèle, c'est Dieu. Donc, fidèle à solo sur les ensembles. Et on remarque, fidèle à motemaranga, papa banae, koloe, na kolanda yesu masia. Donc, vrai fidèle, manabi yoko kotiza yesu. Très bien. Mobalo ozana epe lo ya ko kité. Amen. Tantôt pour moi, ozangi je t'aime, mokolo, ozangi si je t'aime. Abinadine, je veux plus de toi. Fini entre toi et moi. C'est fini. Mais pour la bolingo, maman soanga yambanga la vida. Nadine so tikinga na kukuya. Yonde synthétique nanga. Kotika na terrain kalaté ya pelouse naturelle maman. Botine kanga makesenga sika la bibende. Maman na posa beta belle la botine moko quand les airs plastique. Ozomona. Mais manga na wall. Mais poto boya nezaka Nadine je ne veux plus de vous, c'est fini.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress aux télévisions. Abonnez-vous massivement pour nos amateurs. Les camarades. En tout cas, vous consommez toujours l'émission. Bana Lemba, Bana ya Matete, Bana ya Limete, partout. Est-ce que les amis bino sont motivés à pour ça moi est-ce que moi ya kubo mama kwa avant dans la boîte kimia yaka on a Lemba chez les monuments. Vous allez jamais déçu en tout cas. Au Mena Masanga ya Malili, au collier loko ya bien, puis baza vraiment tellement propre. On met masanga oke kosuba otelo mupandi te toilette propre en tout cas amamtu kitoko abonnez-vous massivement ezate oyo excusez moi Nadine oke suba lokwa mutu azobina dance ya doleso fonso wazi kwa ayebi biloko wana tu moto moko ayebisanga mosakoli boyika andima te kozala mosala ya nzambe po mobilisaka na monoko nango penyo nzela ozano kaka oyaka koambrie bana nzambe wana ti koambrie oyaka mon frère bisika ozwami soki ondimaka te lukelanga lupango navandaka ngambo lokwa naza lokatere na fute lupango eza na 5 porte nazobija oyoka fali oyoka fere oyoka bikinza mpona oyebisa balokatera mosusu teke bokata misike bino mponga na pasiere baope bafuta mbongo na suka sanza ntango oyoka mpe tili okanga oyoka tobeta karafe oyoka okanga soki olobi nayoki ya lelo nakangi bongo ya kala kasi bomengo atakana nakozwa nakokoma lokola bango wana mpe nazalaki passe ozoyemba kaka ti babi banzembo wana ezalaka na inspiration ya nzambe te nde bolobaka ezalaka na inspiration ya saint esprit te obakena banzembo ya mokili ezalaka na inspiration ya nzambe te ezalaka nde demon nde motusaka biloko mo bakenda kozwanga bacimetière katoyoka batémoignage bokaka banzembo ya mokili te baboyebaka nde banzembo alola sika yo mo mosala nde okoyemba mosusu estce otunaki mokeli ke nzembo ezali ya misi azwaki yango mpa nzambe to azwaki yango kote bakenda musicien mo ayembaki mo alobi kita créer question bête aza motu nzambe asali ete bongo ngedi ya misi na asali ete nayoka banzembo aleluya ozana mosala te momikiloka bomengo atakana nakozwa nakokoma lokola bango kudia nzimu kususa inwa maso esalamaka na se ezali ya bia nzambe soka bokina satana ntango oyoki ndoko oluka mosala nayoki soki waciko mwa nzambe sambeli nzambe eza mapesa makasi mosala bato mokili nini na ngai. Merci beaucoup, mot de la fin et puis dédicace. En tout cas, mot de la fin, bato bolakanga ba téléphone bato poto yango ba téléphone na bino na ba code ti sikoyo ba code ekangami ba téléphone ekangami naza na power nazotambola na téléphone na te kele lika naza na câble pe tala degré bato bebi mosakoli boyika mais mpona bato balingi kozonga na téléphone ba touche mon numéro est là c'est le plus 243 090 43 10 654 wana okozwa directement mosakoli boyika ou soit obleki na nzela ya mama na binelese nde okozwa mosakoli boyika en tout cas ba bonjour na bino bato nyonso bosukiaka wana c'est mon papa très bien ça c'est mon papa Mongomeo c'est mon papa oh oui il y a son propriétaire donc Jean-Marie Kaya c'est mon papa babi yango sali depuis France mboka mondele depuis Paris donc moto prometaka réalisera facile. Très bien en tout cas. Mon père, l'homme de parole. L'homme de parole, l'homme de réalisation. Quand il promet, il réalise. Donc, Abiyom tout remplacer Jésus. Sans oublier mon oncle propre depuis Paris, Robert Mupengi, FMI, Nganabenga Boko Bank. Hein? Le vrai initiateur. Babi ba luka kimia na goma. Mais or ils ont ngandé mutuka ba Robert Mupengi mwana bobo. Pour Congo le sanga na nenga sa famille. En tout cas yango et na bosanité Papa Narit, ça c'est mon ami. Mon ami. Le fils de papa Paul Okonde Dominique. Le pasteur par excellence, le prophète par excellence et par respect. Mon ami, le spectateur Ngoma, depuis les États-Unis d'Amérique. Il y a un sans oublier celui que j'appelle Yonde Nyosonanga. Patricia Ngoma de moi-même, depuis les États-Unis. Et ouais, depuis Chicago, donc. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Le prince Saladin. Il y a donc l'ingénieur Claudie et maman Milo. Merci par les foot. Merci beaucoup à tout le monde. Vous s'abonnez massivement. Vous abonnez surtout chez les monuments. Dans l'emba, vous n'allez jamais décider d'avenir Boussira numéro 6. Dans l'emba, quand vous la presse écologue, vous allez katika nanga boboé. Vous allez venir Boussira numéro 6. Tara cadre qui voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup à JMK, Jean-Marie Kaya du Paris. Je te fais des gros bisous. Minga pour le bezali, merci. Tout le monde a dit bisous, bye.